profiter ko benga basi na faber voleur moko bo salité ndako no éponge na mabele salité salle de bain et caca la salité sukola na salle de bain na yo ba kiti ya seconde main salité le loka modelo ya théâtre te bela fufoliaka obotali ba elo bokecho la kisengratitude vers Vingwanda ngano kamo parce que bokecho na 2007 azaki na difficulté azaki na problème très sérieux il fallait qu'elle va refouler à Kinshasa. Bien sûr, et c'est histoire vraie. Apparaît qu'on est intervenant pour n'importe quoi, pour tout même à Mukanda. Ceux qui viennent de boire qui comme Mukanda naï, Alingazana Kinshasa. Na au mawa, la somme de 10 kilos na fait qu'il a 10 kilos, aux autres, aux ben un prophète. Yo la la la. Moto a NT. Moyibi. Ok na ndaka mwasi Moyibi Chenette. Ok na mona Paris. Moyibi. Yona politicien no Moyibi. Oyibi Chenette à or abato bemi coffre fort. Yo mona bokola le pas moso Yiba Chenette à or. Hein? Yango tozolo ba ke boketu wa batikala jamais ko sala kinduma. Alinga bas oye moso ya rebike ona linga ina ropo mumabima. Alo ba ke boketu alinga ngai. Bandoki ya Congo. Lukelanga moto yo ozo ya mwana 1978. Peut-être yozo ko ratena tangelo kombo poyo. Lukelanga odon. Ah d'accord. Mona moto oyo ya za na nini identité bana mikeme moko mokolo. Omona kende tout le temps na Afrique kende kusala nini? Tongani na zabo isoki na komia tana Angola. Mais ça danger pour nanga pour na sécurité ta. Oui. Nini? Bani yibi, ba compagnie qui tunga. Oh mususu wana bo soki aso. Oh ya na koteka ba single. Abana koteka ba sous-vêtements bas. Ngane na ka Bruxelles. Yo nani la kato soki aso soki ala koteka ba string na matonge na beta bilu makofi ne bozali wana. Na beta bilu makofi ne bozali wana. Kongole la bakoko na binote. Kusala nete nombo. Ndala civilité na basi pukuté. Otombo ozali be kolete banalelo. Grand wana corona ne. Pas la mise de sûreté pour les civils. Sauf la lumière pour ça on a nangai. Otombo c'était pas militaire, c'était civil. Azali simumu. Wangala solo la kana odombo malamu. Wangala solo la kana kinganti malamu. Tango mbabe masombo asali video alomike toyoka ni biso nyoso peuple congolais bolandanga na bokebi. Babe masombo tango asala ki video alomike toyoka ni biso sona ba odombo na ba Patrick Chibango atanga ki batebele poto négocier na ba musicien video ne tambola ki bato so to soit ki bato na odombo na kati ngai oyo na zwa telefone na benga mama bokobo mama ya CCDP mama CCDP alobi ngape na yo na moni video yango be to benga odombo po alobaki ke Koffi Olomide ba okanga ete na ebi ndenge na pesa ki professeur ba okanga ete soki bakanga ki ye bolenga bufinga nzambe wanga simo kimbangu kyanga ni onga la sambe la benga nzambe alakisenga ba okanga mopa ote yango vie na ngai Koffi Olomide na olinga so zonga nkamba o ne senga reme o senga merci pa ya nzambe parce que olinga ki o ba kozela yo nzambe na nga achango penda da laxi bango ba bana mike ba kombata odombo boketu wa yambo komanda eso bino tu botelemaki pour bol baki ba kanga mopao na ese ba kanga ite po nzamba laxi yango champagne o mela pona ko célébrer Tédis bio mela te merci et dit ne pas ater pour mela manga donc ndenge za champagne bo monia wa eza pona mopao mon vieux jamais okonaki kamba ko kanga yo po nzamba epsaki odia wa epsaki yo yango sala bi bakangi yo yango champagne yo papa simo ngango za nzambe o bandi makataka za nzambe momango yo bomoni prophétie na ye nalobaki na bino ke Bercy fallait obete betaki nabaki ba kanga Koffi Olomide te nalobaki yango mon vieux ozala bolamu ebele Koffi nabaki ba kanga yo te champagne yo yango nazomela likolo na ona fongoli pona kolakisa ke nzambe Bercy fali nazora pour na ba combattant ko Bercy fali na lobaka
nzambe nanga la singa fallait obeta olaninga na lobaka ngo obeta ndule ba mataba kita ndenge na lobaka pour nzambe la singa obeta pe esalama ndenge na loba na loba ki pour lelo moni eloko na yepi na moni na champagne lelo awa pour na fêter ezali kamo kaka mais to chango to kabola mo muke parce que quand on sait que prophétie que qui fabrique ça obeta na loba ki yango pe na loba ki kofelo mide ba okangaite nzambe na chaka tu nzambe na liboso so avec wuti pa na ngate nzambe na ngala kisinga papa simo kimba ko kanike kofelo mide kwa kenda kamba na pambate omoni ninga zana pe moi le dongo tanti moi parti moi ezali au kofi azo bina ko senga merci na nzambe donc akenda kamba pambate ayebaki ke fona mona nzambe makambo za moi liboso po eza likambo ateza lukuta mais eko pe solo po na batu kaka po batu grand maître de grand maître concernant plus bien affilé et le sali fabrikas na ebito ofuta yango kaka pa ngai te ya prophétie pété et le sali fabrikas bien affilé et ça la mara jamais yoté ozo bano na mukonza bandalunga déjà na bosenegi pour nazo nga donc ozo no grand maître mukonza bandalunga nga donc nazo ozo bano petit nanga obeti lo mo obeti fo okos eloko sali wana na mona kyango ezalaka te osali mabe mo bina filé na plus conseil te parce que oseke bongo te papa na ote batikali mutakala tutanga ba bible ceux qui pharaon ceux qui batikali do ba zipikeli poto yo tata na yo wa boti yo petit nanga atako de musique kenda bongo te oyo te moni oyo ekenda bongo te oke mabe conseil na plus wango wana osali mabe mo osala te na ndi bina finali fabrikas abi ba wera ba benga ke ba zeka bazo ba confi ba nini oui yote yo mwana na ye combat na mito combat ekufi na kote ba combattre te ekufi pona nini depuis kaka bo finga ki simo ki moka na nzambe papa simo ki moka nzambe bo finga ki ye bo traiter ba kombo tout soko talibé makambo e bandi siko ya ba combattre ba kutala ba musicien ba kutala politicien ezala ki te e bandi siko odombo ba babe basombo velanga gi Gérard na pesombo te velanga bandal donc viens chez lui à Wendo et l'autre chose ça là ma siko yawa soki mo ko soki ezate pardon la bino papa simo kimbangu ta na tina na ngote papa simo kimbangu nenga zawa na ndeka bo traiter ke ba kombo tout place pe combat et sileli yango wana ngala kote combat mais ngai te nazo loba combat la bino ndenge kaka ba trouble côté libino yo bomo finga mungala na moni kuma mungala kuta finga nga somo ya finga nga tongo poka finga nga bele ma mungala ko concert fali c'est pas grave na limission mais boka nga bien ndenge kaka bino bo manquer papa si mon kanga ni respect mona comme bandio oy bandio eza mukia moni oy bandio moni obo so mona oy odombo o finga ki mais to li na limission mais ngaite mais boy ba ke combat la bino ekufi wana makambo zo mona oy parce que au final qui papa qui manque à man n'engagez pas combat et sili et ça n'a été na lobby kaka na 2022 makambo ko sala na poto bondi mangote na 2022 yo jamais au kende na entourage à Félix Tshisekedi au sala ngo jamais ou ngai ou biso bokechu ko donc bokechu na yeko donc yé pour ngabi bokechu na tête ko be bokechu atata na ngaite donc bokechu pour na yeko donc pour na yé donc pour na yé na za mutu na yé to zela ti pouvoir o yazo lukana so ya mkoloni ni so pour na bokechu pour na yé bonne année 2022 événement fête ya bonne année oyo ekoleka kitoko awa chez Djonga 2 ba organiser mo bange na événement na cadre ya ko fêter nouvel an to bonne année samedi le 1er janvier 2022 ekoyinda mabe awa na mo bange na événement fara tunanga nini bokozwa fara ya solo wenge pusana to vanda na quartier latin fara awa nani aleki nani abetaka makasi nani abinisaka bato dalatina bazali kobengisa bino mokolo ya samedi 1er janvier 2022 awa chez Djonga 2 nganda ntaba oza kolia oza kobina oza kosepela na miziki ya kitoko pe
événement oyo okovivre ezala nanu te na 20 € ya pamba okoti pe ovivre événement osepeli bonne année na yo joli kitoko a moins te à partir ya 20h ti nde concert wana kosila chez Jongade suka na événement samedi le 1er janvier 2022 kozanga te kolinga te babetelo lisolo awa na nganda ntaba chez Jongade oyo ezwami na 12 rue puis Dixme 94 310 Orly awa na kati ya Paris boya ko vivre événement fara wenge pousa to vanda contre quartier latin nanya ko gagner nanya ko binisa batu bonne année. Fo na ngai natinda mbongo mama tokela nga ndako okangela nga ba photo na ba vidéo na komi na 3e niveau 4e niveau mama atala ndako les deux même pas étondi maman les deux antennes ça wana likamu yoto silika yango wana ndako elikaka esila na yango ndako nde esila kara mais foti na ngai te moto akima na mbongo eza makango oyo ngai nalinga mbongo nyonso nga natinda po tongela nga ndako yo okangela nga ba photo na voisin kosanga ndako komi na 3e niveau mama tokabwani. Linda, na biso solution ezali na matrave. Nga na pesa confiance aka na matrave. Na suka na matrave. Bango nde batongeli yo ndako. Bango nde batongeli nga ndako kitoko, bango so kitoko. Bango nde basiliselo ndako nga na moni wana. Bapesa nga ka formula. Ya solo. Bapesa nga ka formula. Tokota na matrave. Bienvenue chez Matrave. Matrave est sa société de construction où les autres la bino bandako n'a pris assez. Biso na Matrave ceux qui t'ont donné le installation ya courant ya ofele ba travailleurs na biso ba travaillaka de 24 heures à 24 heures. Matrave les autres la baïbaza na mbongo ceux qui pesani mbongo kaka Matrave akotongola yo ndako kitoko ya nyongo na yebisa ki ata oza na ndako eza inachevé Matrave akosirsila yo na pia se Matrave eza place akobunga te toza na Kinshasa Gombe avenue province numéro 167 croisement Colonel Ebeya na Lubumbashi toza na centre ville avenue Maniema numéro 18 référence église Andeyo et puis na Likasi toza na centre ville avenue du Golf na Kolwezi toza na boulevard Lumumba coin ke push toza pe libanda ya mboka na Risi toza na ville ya Astrakhan bongo na Afrique du Sud mbadi mama monwe na Afrique du Sud toza na Johannesburg. Papa pesanga no numéro na bino ya Matrave. Plus 243. Plus 243. 97. 97. 544. 544. 48. 48. 43. 43. Na Matrave. Ata Teresa vie biso mo to yaka to sali etidi ya mabele. Treba to redanser, bientôt to malikolo. Na Matrave. Qualité, rapidité et faible prix. Matrave, miroir de l'architecture mondiale. Oh yeah. Bisous bas. Matrave, le miroir de l'architecture mondiale et le numéro 1 de la construction de bâtiments modernes dans le monde. na telema na toza awa tai toza awa tai ya maman Nicole Malonga donc aza partout dans le monde. Toza tai ile makambi maman Nicole Malonga telemi wana ni malata sula milaite anabuwaka na ngatai maman Nicole Malonga makubia na kama kilo mkusi sans complexe una solinga mezinyo solinga solinga ekokayo kota papa Neviso
Yassika Eye, Yassika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Elengia Congo TV, merci na babone na biso nyonso. Merci partout bien nous na biso na Elengia Congo TV. Bonsoir, ça dépend la heure na biso. Bonjour, ça dépend la heure na biso. Ba tout na biso na Elengia Congo TV. J'espère que vous allez bien. Merci na bien nyonso tout. Na moi na musika kuna na Belgique, mon vieux Evan Tumba na verse, mutaza na parler na kati en verse car yemo congolais moko dans la parcelle. Na verse parcelle thème concession quoi. Evan Tumba na verse na moi pe Louis Matona na kati ya Bruxelles on a salon Louis Matona boza ebele moi mama sanga tout kuna na Belgique Michel Mukokole Edi Mukokole Tracy Mukokole bino to grande sœur propre boza na depuis na kati ya Bruxelles. Merci na biki bino to boza biso. Merci la critique na bino, merci pour la félicitation nous par rapport à l'émission toujours ça la bino na plateau na biso code pin au plateau au bon na bato belé bon na ba chroniqueur belé au lelo au bino boyebi bon na oza sima plateau au bon na pe bango nyonso tout ba oleka parce que ça pour na ba chroniqueur nyonso tout yeba ba ko solo biso na lolendo te fortune demi pour na plateau malboso na ça matin na kata mboko na kata Paris. Aux TV5 et Congolais donc il y a un plateau. Merci Nabino Nyos tout. J'espère au moins Mpanzi Nangana Zana maître grand maître Lingami Yemo se présenter ça allait bien grand maître Mpanzi Nabiso on s'est présenté le Nabi qui a la intimidation mais le on était dans la casse le donc camionnette Tembola descendant Simo Gimbango Boaka le là on est venu à dégager quoi dégager pena à dégager la beauté malgré votre bébé bazo fingaye malgré bazo le mbongo ba combat malgré bazo le mbongo gouvernement malgré mon bébé mais on est là on est ensemble le tolinga to solo makambo ils ont dérangé communauté ils ont dérangé pays moko en particulier. Merci na bino surtout au Bolanda biso Elenga Congo TV très simbelenga pour la même magique fungola biso camionnette Mbola descendant Simon Kimbango. Bonsoir T10 Nicolas Mebele. Mais balokio trop, il y a moins le bien locaux. Moi regret ali, peut un rendez-vous à 19h mais heure ni to bandi yango. Désolé yebi. On a dit que vous site bon on a sur le 19 donc on est au lobby 19 c'est 19 20 à 20. Je m'excuse maître. Donc pensa T10 na les sengo so kutana yo parce que ça ni Michel Liboso na sepelek makasi pena. Na mona nous appena donc na bi wa na professeur quoi. Donc quand on a bien là, vous avez la matière, on a zongli sous. Professeur ça très aux hommes mais quand la santé qui ont déjà quoi. Oui, ça là. Et on a commission quoi. Merci. Donc musique té tout ça ma bébé là au sol là malgré tant to bani na retard, je suis désolé mais je m'excuse parce que plateau c'est quoi. Tout le monde a mis aller kaka na plateau na biso code. J'espère yo mozala qui a na senti. Il faut qu'on satisfaire tout le monde. Donc on a senti vraiment penza par rapport à programme autorisé par semaine de sali qui non aujourd'hui état aux la RTS monde ba balega bena Caribe ndeba do mo le cas tu na sentir on peut la éviter ce rose moi briefing par rapport à émission mais déjà avant na banda so na pesi na sengi nzambe na ngata pesa nga makasi apesa nga pena boanya pour lancer l'émission donc na osenga na mon Dieu à moi nzambe wanga papa Simon Kimbango kangani eskaka donc awana yawa na pona lobela makambe belé donc na nimoza nanga na za kimia na ganga te na zapina na se quoi donc les lobes dans na zapina kimia pena po na mo reproche belé bato bengi mbola okenda mais le zala na zapina okita quoi pe avant na continuer na pesi mbotena oh le là azo kamba mboka na biso autos ensemble na ye président na biso Fati Béton
donc oyo mokonzi ya Congo tozani tina 2023 biso kaka mandat wana peka biso ya 2023 ti ce qui to ça peut 30 ans toujours batté avant la continuer à PCP Claude Tshisekedi aza coach ya président Fati oya ngai Mbote Belé na PCP Patrick et Claude Tshisekedi na PCP Patrick Tshisekedi Mbote Belé pe bakimbangiste bola ndanga penda ko botala ka chaîne o penda bisu bakimbangiste besingombe au mwana bino ya musingombe ya tongo joli mala masanga foire mama fondation mama sociale donc ban émission quoi Amozo pesa mingi Mbote ka na famille Tshisekedi na ba camarade na yo bien ezakaka ndenge biso congolais to flatter merci beaucoup tuninga mutuna mo pe fona répondre pour mingi bazaka mona zo loba nam donc omoni ngana Claude Tshisekedi toza mutu moko wala binana nga Claude Tshisekedi wazali entraîneur ya Fachi son frère et son entraîneur coach na privé dozanga donazaki donoti kind nozonga susu donc tozarane na ernesto quoi de wana pesi Mbote na pesi na président ngai avant ma président déjà Fachi tozaka pe na ya wana pesi bango déjà mo ba Mbote quoi ba mettre pe ba mettre ma pièce au moni lelo eza mo événement on a la tiboye na la tibopo na ta toujours vert blanc na lobela nzambe na ngai c'est la première fois mon ba costume donc le eza pendant émission spéciale na la tiboye o ba mettre pe ba forme boye c'est singa ya solo si oh ya solo penana ouais bo forme za banani non il y a eu un vert blanc tu as un vert blanc ben mission presque il est un vert blanc c'est la première fois que non j'entends ce bruit comme ça va tout la mission ya solo non le zaki mission spéciale pour un événement na bosani kutu les king ko silikate to solo déjà moi texto ngana yo nazo pese le sango yo joyeux anniversaire ya Fali Ipupa hein donc tout au long qui trois chemin nazo kendeka ka donc ndenge to sola ki na moi to sola ki na pese le yango apenda kende susu bakisa donc ndeka na baki na ko donc nzambe na ngai papa Simon Kimbangu donc abakiselo ebele quoi joyeux anniversaire na pese le yango ebele donc le journée mon spécial on a la tiboué bien il a mis le côté il a bas tu qui mettre donc son apôtre son mettre là taraté donc il est moral limité il a mis l'autorisation il a battu on a bien ça même mission moko et qui une émission spéciale et on a joué moi ma pièce mo kana la taraka ya moi Gucci à 15 on a seulement moi kana 15 000 €. Gucci na la tanka pour on s'appelle ça poser émission spéciale on a la tiboué quoi surtout nous ambalinga salité quand on lobby quoi ngabo peto a dit faire bien na salité Tenzamba nga ça a été. Moni merci beaucoup de la sujet na biso. Merci. Na biso tout ça ngole non. Na mona ki émission uto le ka récemment tout ça no le baki par rapport à ndenge le baki Fabrice Sorobeta deuxième mois on va isuke Kofi Olomide a osala quitter. Na habité ce qui le bat dans la biso babenga oza prophète oui babenga yo le baki en cas par ça. Na chala mikanda omoni bina elo tuninga question ne sepeli singai na lobaka mkomsusu batazonga bazwaka malobalanga ka ndengo wana Bercia Fali nazoka prom na ba combattant ko Bercia Fali na lobaka nzambe nanga la singa Fali obeta olaninga na lobaka ngo obeta ndule ba mataba kita ndenge na lobaka punza la singa obeta pe esalama ndenge na loba na loba ki pour lelo moni eloko na epina moni na champagne lelo awa pona fêter ezali kamo kaka mais to chango to kabola mo muke parce que tant na saki prophétie que na baki Fabrice Robeta na loba ki yango pe na loba ki Kofi Olomide ba okangaite nzambe na chaka tu nzambe na liboso so na baki wuti pa na ngate nzambe na ngala kisingai papa Simon Kimbangu ka kanike Kofi Olomide kwa kenda kamba na pambate omoni ninga zana pe moi le bongo na nti moi parti mo ezali ko faire azo bina ko senga merci na nzambe donc akena kamba pambate ayebaki ke fona mo na nzambe makambo za moi liboso po eza likambo ateza lukuta mais eko pe ya solo po na batu kaka po batu ba ya ba komisa ngo ya solo ya makenda ko mo na nzambe po asola nzambe engana ayebaki dia ke tanga utaki kamba déjà ko felo mde jamais ko kota boloko jamais ko kanga po na mona kiango pe na lobby yango pe po lelo soki bakanga ki nde héros yoko oka bokoto yanga batumbela ngai nzambe na ngai ko soki ba wana ça lizo na bokechu te nazoloba lelo soki bakanga ki Kofi Olomide po balanda ngai
surtout les Congo ndenge za ko na po ya premier mission na biso oyo donc ya mabelo bomaki ba lobby ya kitoko donc balinga ba sabola ngai ba tumba ngai po na ba lobeka ke Kofi ba kokanga été po na ebe déjà pe na lobaki on ke mo pao mon vie à moi ba kokanga été le king mais ceux qui ba kanga ki ya on na champagne parce que po na lobake nzambe o nga na sambelaka pour ça on teki faire blanc aussi ma champagne te pour ça mela masanga te o ezaka ka po na kaka na naza ko célébrer oui bi que tant na mon edino image maman na champagne na monie edino petit Kofi bena tongo yango champagne ezali po bokoto wana bolinga bosela ngai ke Cameroun mbola olobaki Cameroun mbola olobaki ba kanga Kofi olomide te me bakangi ye bon fingela nga nzambe na ngai oui bi ko ndinga ba sabola nzambe nanga lela te nzambe no sikola Simo Kimbangu obe kiangani on a bien abonné les camarades na sona la radio T10 dans respecter les non prophète Simo Kimbangu ou bien Kiangani oza siko te siko na ko mozo ben Kiangani dans 5 les bondeni ben bien ko o ben Kiangani na prophète ou bien ben bien to so la bien on a so ben na ça na nzambe Kiangani o ça na nzambe te nzambe nzambe yo na fongoli awa ezapona na ebike ba combattant na lobaki ke Kofi Olomide ba okanga été na ebi ndenge na pesa ki professeur ba okanga été soki ba kanga ki ye bolanga bu finga nzambe wanga Simo Kimbangu kiangani o nga la samela benga nzambe alaksenga ba okanga mo pa ote yango vie na ngai Kofi Olomide na linga so zonga nkamba o ne senga remer o senga merci pa ya nzambe parce que o linga ki o ba kozela yo nzambe na nga achango penda do Alexis Bonge ba bana mike ba combattant odombo bokechwa yambo komanda eso bino tu botelemaki po bolobaki ba okanga mopao na ese ba okanga été po nzamba la kisaki yango champagne mais là pour na ko célébrer T10 bio mais la merci et dit ne pas até pour mais la manga donc ndenge za champagne bo monia wa eza pona mopao mon vieux jamais okenaki kamba ko kanga yo po nzamba epsaki o dia wa epsaki yo yango salami ba kangi yo yango champagne yo papa Simo Kimbangu za nzambe o bandi makateka za nzambe moment ngoyo bo moni prophétie na ye na lobaki na bino ke Bercia fallait obete betaki na baki ba kanga Kofi Olomide te na lobaki yango mon vieux ozala bolamu ebele Kofi na baki ba kanga yo to champagne yo yango na zomela likolo na ona fongoli pona kolaksa ke nzambe oza nzambe naza contre babukechu te mais naza contre mutu te mais nabaki ba okanga kumu pa ote pe salami ya na meli champagne yo pona est-ce que la champagne azo matondo champagne oyo nengo biki no nzambe no asali nzambe ya to solong bien nzambe o asali ko na se eza o place mon port akinde kuna ye wana azaki squad et pas yo pour tout le monde pour tout le monde ye baranote nzambe donc omoni soki omoni lelo batu mingi pas genre de somme comme ça mais omoni batu mingi ba comprendre te so na lui bongo ba gangi do ba moni ekobelo moi spécial donc nzambe penda ko donc Simo Kimbangu kiangani papa Simo Kimbangu kiangani donc nzambe o ka moko wana swa ye na musuni yango batu ba comprendre nzambe ya mukili ya biso ya nganga karate papa ya mukili mobimba tango kongola ko ndimela ye karate omoni tango kongola ba ovana kake azan nzambe te tozaka na pasi ono lo balelo awa tango congolais a ondima te ke wana nzambe a comprendre te tozaka na pasi papa mais pas congolais ba ki église on église à toi ndoki ba toi kisi tout ça là en plus les deux le sundere yo lobi ke nzambe utasali o azana papa Simo Kimbangu kiangani nzambe lelo soki pena nzambe mutavana na congolais c'est congolais go souffrir bon merci beaucoup pour elo na expliquer ote pour besoin ndima te ke bozana nzambe na Congo faut que l'église faut que moko na Congo on a bon le loco papa T10 grand journaliste ça on a mutu tant congolais on dit maté que nzambe oyo wana o asala mukili ye wana za na nkamba tozaka la pasi le soko moni le lo moni bo pome tozaka la pasi mais na ebike papa le bagelo moke pasi to moni ko sila quand même mais pome za bon dit maké nzambe tant bato oyeba ke nzambe ye wana Simo Kimbangu kiangani wa biso Congo ezaka na pasi
parce que loko wana nde bato comprendre te wala page na ok to kina ke nom sika te mnafsi ko nzambe o biso o asala mukili na se ye wana Simon Kimbangu kiangani mais bato bele baola na biso bakotika kondima te eza na pasi parce que Congo ezo souffrir nzambe avandaka na Congo mais Congo ezo souffrir malgré opesaki no bacongolais bakoka kondima ye te bandimela ye tout ça na nini na ezala mwa pasi parce que ata na Jérusalem na ndimi te tokona osouffrir bongo ndeti Congo ezo souffrir na ndimi te ata na Égypte bato basouffrir mpe ndeti Congo ezo souffrir te ti lelo mikolo na mikolo diseke baosouffrir nayebi te est ce que lelo tokoloba ke pour le Congo bonga ndenge ozoloba wana congolais nyonso tu bana croire kaka na église moko église ya kimbangiste ou bien na Moussa Nzambe Kiangani c'est ça non Kiangani donc Kiangani c'est ça omoni olobi bien na Congo bakse lo moko de congolais nyonso tu il faut assembler là congolais nyonso il faut ndimela papa Simon Kiangani il faut ndimela papa Simon Kimbangu Kiangani pour kimé ko talamboka yango moni tâche yango Félix a joint maboko basolaki donc président ka kendaki wana azongi sous deuxième fois na ki changement ozala parce que na ebike avec Félix c'est que changement ozala parce que par exemple papa Fati Beto andimeli déjà que Kiangani za Nzambe changement ozala lelo na loba par rapport aux émissions d'auto ça na batebele ba critiquer ki moi par rapport ndenge pourquoi na tuna ki yote bit ya ko swana lelo ba bakomi ko dénigrer Simon Kimbangu Kiangana Simon Kimbangu le père donc obiso to bi prophète lokwa bokechi ba eso ba onani ba selezino bakomi ko critiquer tina église kimbangiste na ebité biti ya kotake église kimbangiste ezo utawapi na bande kwa nyonso na tangi. Merci beaucoup na question na yo. Omoni église o ezamina na musantu auto ba église o ezamina o mutu soka kaza na pédicure église kimbangiste église wana kuna ba kimbangiste même ngali na ka awali na déplacer ba mo na so ba tak mo benga ngapenda kwa kameti mbola biso église na biso tozalaka ba phase wana te ba mo wana te baloba na ngapenda donc pour mes anini o bandeko na ngai ba bandeko na ngai pour nini o bango nyuso ba telemeli nzambe papa Simon Kimbangu Kiangani pour na mo zanini bango ba lingi nini ba kimbangise ndenge bango pour na zanini bango ba lingi mutu tout so ba lobi ke na kisasa kuna tozala besoin ke bato na balabala ba lingi bato tout fo ba yoka bango ba pasteur ba musicien ba soldat donc awe communauté awe bazo dicter du Congo wana ya sima mais to ko ndima ngo bongo te wana 1 2 o bango so ba tomboke li papa Simon Kimbangu ba ka bazo kate mike tina bazo ko kani ba ko kalinga e parce que basenga biso mutu omoni leo na expliquer bango ke papa Simon Kimbangu za Nzambe bomoni professionnel ngai mambe salmi na talis binoa tant lelo basengi biso bakimbangise mutu pona seni pona élection en 2023 to pesa ki mutu mais tant to pesi mutu l'église te pesi batu bakso bakita 26 ou 27 personnes mais tant to pesa ki 25 baki calme mais to comprends te leka batikali 3 batikali 2 leka wa biso abimi bakimbangise bat donc ba combattant ba tomboki pourquoi biso to pesa ki mutu pourquoi ye mutabimi mais là c'est bon moko be bango bozo finga passe mo kimbango mais kadima abimi pana biso wana abimi wa seni akimbangisa yango tatomboki akimbangisa kadima ne tika kimbangisa yango bango batomboki bamu ko fingira biso papa Simon Kimbangu Kiangani Nzambe mais lo bazo bosana ke papa Simon Kimbangu so apesi mutu soki alobi ke na pesi donc mutu wana o mutu wana papa Simon apesi élection ou le kana bopoto na bopeto po sa mutu oyo penza o molimo pene kutinda a osala te bango ka siko ndenge a hotel papa Kimbangise a bisa mon président Félix te kadima biso kadima o bimi l'église na biso so bango pona bango commencer muluba a ko za Kimbangise te o biso to la ba luba kuna to la ba ngala to za ba Congo Brazza to za ba Camerounais to la ba Zambien to za la mokilimo bimba kuna so bango pona bango neti kadima a hotel ki pa na biso pona bango ba Félix a gagné élection yon bazo finga e yon bango zo mo finga e po la bango ba finga passe mo ba ngadi ma fa longwa mais non to pesi mutu to ba ke belé
ils ont été examen abimi le premier siko bino okomika kofinga papa Simo Kimbangu ngani kaka la boya pete boisa eloko te bitango wana yo mo bango ba vandi bango tout Simo Kimbangu azanza mbete bona mais nazo bo tal musapi nazo tona chiboite boye professeur Kofi Bomonyango ya musuna lobina bino ndenge bofinga ki papa Simo Kimbangu trouble ekoti na poto awa lelo ba combattant c'est une autre question na balancer déjà ouais to non ah OK non tout non donc muto bango ba manquer respect ba mona donc ba combattant ko ba mona na expliquer ce que makamni o salami déjà o ya l'accident ba combattant sali déjà on expliquer on se mode to comme la page wana donc on a répondu que à partir à Seni ba mko finga Simo Kimbangu lokola ba jouer lokola bébé moko bo mwana muke OK nzambe respect zate pourquoi lelo yo bango bazondima te ke no yazana église kimbangiste te basenga ki balakisa ta photo moko oya kangata na kati ya église ya kala Kadima merci beaucoup bango na ta photo moko te omoninga yango zo zala un peu louche merci beaucoup zo zala un peu louche que comment muto ala na église catholique na église kimbangiste ala ka église kimbangiste ata yo ndongo zana tango kendaka kamba j'espère ata photo ezali mais ata photo moko te Kadima banda ko senga photo batila biso tana réseaux sociaux bandi makira kimbangiste yango lelo bazo benga za cousin ya Félix Tshisekedi OK nako répondre na question za pété au moins tinga batu mingi ba ebiso na kimbangiste quand ba moino sabe miso fer blanc oh yoko yuza kimbangiste pour ngai toza ngai no ke église ya passé konde moko poto église waki na babato ebele ba star ebele na église ya passé konde mais na kimbangiste la famille kimbangiste donc en kamba obengana ezaki biso comme mbola donc comme nanga na musingombe donc kamba na comme mbola donc comme nanga avec comme kamba ezaki no mbola ba obenga mbola mais famille tout na koko na biso aki pied gauche do benga aki surveillante koko na biso moi si bango tout famille batata moi si donc ba partout na Congo mengai na église kimbangiste mais ça kimbangiste ya makila donc na église ya ba passer mukuna ba walesa ya passer konde so ya passer konde tu zaki kuna bima na pesa potre bolia o ya mwana mote d'autres qui ne kuna biso tout na kimbangiste ola nanga so lelo soki babiki ba pesa ngasko kambi mbolo kimbangiste ba pesier et ça quand ndenge sali boy mais na explique ce que OK na zaki kimbangiste na kenda kate la nanga banda kala na kimbangiste na biso mbala moko na kenda na l'église na koti na moni la nanga na pas exemple ya ngasi koyo ya na Kadima ndenge moko so zaki ngapi oyebi ba pesi kambi mbolo ba bimise kuna ba koboya ya kimbangiste to mona ke pa konde to mona ba passer konde to mona ke na bima na zaki kimbangiste 100% ndenge moko Kadima bon zeti bo moni na photo ya neti ngai na pas exemple ya nga funga photo ezate nga photo ezate mais nazaki kimbangiste depuis to bota ma famille kimbangiste famille nga tout baza ba poste kimbangiste kaka ngai donc Kadima na bozo exemple na ngamba la moko na Kadima bozo exemple na ngai na Kadima eza ndenge moko famille kimbangiste pe Kadima famille kimbangiste bango pe ngai kimbangiste bo mona nga jamais nde boza mola ko kimbangiste to ba boke kamiti mola descendance Simo Kimbangu ya ndenge nini bozo kama te nazaki kimbangiste ya kobotama ndenge mona Kadima boze la photo te exemple ya ngai kaka naza mutu o na sala kombo munene na poto awa do maître oyo ya kombo ya munene ya numéro 1 na poto za kanga kamiti mbola international o na tambola ba mboka tout so na koti ba pesa nga respect so na bika mbola camionnette ba c'est qui ba combattant na ebi moi ebele o bina ya o msumu ba tikitiki mais na par exemple mo ko ba combattant pena o bina o solo pas bunda combat solo penda on a yebi na otanga bongo belé te va manquer respect na Nzambe omoni Bokechu asa un vrai combattant ata ba finge Bokechu liaka te a combattant ya solo mais pour mes ba combat ba elo les ala bango mabe ba mo quantité bazaka bango so ba combattant o abimi lelo pole o abimi o alongwe ba ke boy mais ba combattant solo ngana tang on a yebi eza Bokechu et di Babé Masombo voilà na otanga général Ngando na Londres ba combattant solo mais pour mes amis pas la bango balingana ngate ba kana ngate pour ngala Afrika bango na bango bien baza sobo vandi ba kati ba obeta la ba moi ba 12 heures na kati na bango mais siko pour mes amis na ministre au combat on a beta bena c'était bo zongo mabete bo ina ngaite pour combien kufi déjà
na minute oyo combat eza ya kokufa pe kozongaka te professionnel apesa bino bokofinganga prophétie mosusu mpona yebi nga mpenza kofinga wana esalanga bien nga so bofinganga moto yango nini bafingaka tongo esalanga bien so bofinganga esalanga bien komba na minute oyo ekufi mpona nini so botali bien banda kombe banda bato bakenda barex bakenda bapacheli napesi président asali mota tro mikolo namonaki na centre d'accueil na kiki na kin ndimela papa simoki moko yanga nikaza nzambe napesi sali mota tro donc esalaki nongo eloko makasi te bakeke boye na bomeyaki kimia me tout oyo nde nayebiso naoloba no siko naoyebisa yo boye kaka ndenge yo komba oyo bango bozomona oyo sikoyo awa place ewuti nasono sikoyo place ewuti boketu yokangai bien tantangi boketu parce que yo mutu tous les jours ça émission combat na minute combat ekufi na contre ba combattre te ekufi pona nini depuis kaka bofingaki simoki moko kanga nzambe papa simoki moko kanga nzambe bofingaki ye bo traiter ba kombo tout soko talibé makambo ebandi sikoyo ya ba combattre ba kutana ba musicien ba kutana ba politicien ezalaki te ebandi sikoyo odombo babé basombo velanga gi Gérard na peso mbote velanga bandal donc velanga chez lui a wendo et loko zo salama o sikoyo yawa soki mo ko soki ezate pardon la bino papa simoki mbangu tana tina na ngote papa simoki mbangu nenga zawana ndeka bo traitaki ba kombo tout place pe combat et sileli yango wana ngala kote combat ngai te nazoloba combat la bino ndenge kaka ba trouble côté libino yo bomo fi mama mungala na moni ko mama mungala kuta finga nga somo ya finga nga tongo poka finga nga bele mama mungala ko concert fali c'est pas grave na l'émission mais boka nga bien ndenge kaka bino bo manquer papa si mon kanga ni respect mona ka me bandio oy bandio eza mukia moni oy bandio moni o bozo mona oy odombo o finga ki metoli na l'émission mais ngaite mais boy ba ke combat la bino ekufi wana makambo bozo mona oy parce que au final papa simo qui manque ngani ndenge za wa combat esili ezanga ite na lobi kaka na 2022 makambo ko salama na poto bondi mango te na 2022 prophétie na France awa fallait rebeta 9 concerts na France na Europe a rebeta 97 concerts 2022 non le bate OK fallait rebeta 7 concerts na France na Europe a rebeta 90 non, on a dit non, 76 concerts fali. Et, na baxi li susu. Omoni Koffi Olomide. Ah, si on entend comment vient mon pao, viens, tous ensemble papa. Omoni viens non mais la champagne eza pona, eza cher hein, suma ko moins cher mais il y a poto qui paraté. Eza pona mon vieux Koffi Olomide. Viens, na ebi bien. Parce que là, ça n'a pas si déjà, combien de bien bien nini. Parce que son ambeli, bah betari le confité, le confité au bétier, au monde de bosoki. Au moni, na moni bah combattant, et ça sous qui combattait mais qui moutait mama be na moniango. Parce que lelo, que faut l'omide, bo sambeli ka kota prison, bo gagner nini. Hein? Combat na mutu, azana mwasi na bana na famille. Mais bino bolingi akotaka boloko mais makambo na combat eza nzela moko te mais bino comment vous boligi Koffi Olomide akota boloko do bino pona non elo na babna ko obi ngana bi vela ngana na umeli na ya na tambola na Koffi Olomide et belé ta que garde du corps na ye na bi bolamu na ye mais ata mabeza boyebi boloko te boyebi prison te to kotanga ta muke to ebi ndenge zalaka na prison ni ba bango na tension na prison botu na mbuma na prison ya ranini kisa pongi ya ranini soko ziango te na prison ko na razi prison na ko na so mi kufela vent mais comme bino eza susu qui combattait bo tche ko felo musapi na liso moni musapi ti Koffi na ebi Koffi wana bien moni 2022 bo bonga maka moni mo pao
Le monde a salé que moi Michel a kipété mais 2020 na yebi ndenge bo tie musapi na 2022 bo bonga maka ba combattre pour combattre kufi ngati na bomia ya bien occupé ce moment ba combattre bo pa oyo mumtalo ba kiamo na zo loba wa ona loba ezandi mtazo loba bo yebi mo pa ba yebi ete moni kofi o bo tie musapi bo bonga na 2022 bo bonga na loba comme susu entre biso ba misabi combat o ezui ils ont en plein point pour me pas à la quitter. Mon 11 ans on va pour tout ce qui confiance à la carte. Moi les vivre la maladie. Combat on monsieur à la péter pour na yebier. Mais 2022 Messi bien mo tie musapi. A on tie bien musapi. Na ke na ka bongote. Le combat na yebike wayambo le ko changer quand même au banda ko sola moi bien pour yo na yebike ba Boketu za mtea mabete. Boketu c'est mec sympa. Nazana Boketu belé. Boketu donc on a habité na qui bien mais sympa mais azo comment démarrer à démarrer donc à démarrer on peut se faut azo démarrer aussi siko azo démarrer on peut se fautiter dans zone c'est répété parce que na ibola mo Boketu est belé sautel mais ça Boketu tout il y a une générique qui comme on a générique et ça Boketu qui comme on a honorable Kameti Mbola et so do bagi Boketu ne so ba fanatique nanga do bagi ba fanatique nanga ndenge mo sarate ba fan non tu ne vas là ou bien te ba fan donc c'est là ma vidéo hein na ma vidéo pena bango awa attends 30 bon que là ah ouais mais to liston oza yango o de o Kamioneti Mbola la version mode en tout cas allo yolinga été pas Kamioneti Mbola ah bah adoré ouais mais le comme guerre nous sommes kaiso kaka Kamioneti Mbola donc nous sommes oh c'est quoi Boketu yepe na obe honorable après c'est na honorable Kamioneti Mbola et sanda fumukimba oh Suzuka Boketu Suzu Kamioneti Mbola de sanda fumukimbango oh Subeka Boketu so oh banandinga mbote mingi na honorable Kamioneti Mbola mais quoi adoki ko adoré bo le sike comme guerre oh les sous ma vidéo de belé honorable Kamioneti Mbola na pression mbote la vidéo de belé ba on est honorable Kamioneti Mbola de Sandafu Mukimbangu la vidéo a tellement belé na habité ce ko beba nini de 10 ya mona presimbote na honorable Kamioneti Mbola l'hymne national que hymne national Dikoka mamba kimbangiste honorable Kamioneti Mbola de Sandafu Mukimbangu honorable Kamioneti Mbola merci bonoti ndela bomba mbongo bien comment hein voilà ba river mbote ka pas Kamioneti Mbola na misukute bimingai na pesi mbote et pas honorable Kamioneti Mbola to suki a Patrick Masing na caméra ya sukango ah même c'est biminga Kamioneti Mbola honorable siko lelo na komi na ibité siko après la mitié za NOB comment lelo bokomi ko finga na réseaux sociaux koto ba finga yo pe koto so sa émission obeti babal na ibité congolais to saka to ba finga na ko finga bogos na biso Patrick Masidi soka na jo bota danze omoni même c'est biminga na fukami na zongi sima bolingo oyo bato ba pesa ngai toi batu oyane kali ko akadima omoni bolingo bato ba pesa ngai ndenge ba ko lingela ngai esalinga na pasi na mama misko biminga ngai pasi na yoki ozula ngwa te dis ba recherche te dis ça mystérieux bino za makamo mystérieux enfin tous avez la famille wana bombe to na famille mama Didi esuta mabolongo ina mosa Boketu mama Lili Kanga ya eso famille penza omoni concert ya Fali à Bercy Boketu epsingai Kamioneti Mbola yebisa président Fali a mutozongi petit nayo Fali monaye concert wana alongola libaya Boketu epsinga eso oza mutu na biso solo na ngame bino musibo lobby ngala sina maxanité solo na ye ayoka yo Nathalie seki bango bien
on les a musala fali et tali kutungata mukete bo comprendre ngai mais ba c'est ou bien pour parce que là ça n'enga pas si beaucoup de choses ngana pour na quand ou fali ou biso soka beti so to silana tanga betene loko wana na tali ndenge nini bokechu akutinga na poto na bango déjà na komba munene koleka bokechu bakutaka na kombo bapesa ngelo moke pona esalanga pe moi bien te na sepelaka te non fallait zanga to utina musika na ça l'émission pour ça na lobby ba to yo karape ton frère na noli tambu to sala une émission moko na noli tambu ka ba professionnel ba no kaka so moneke ba archive ndo bo kiango ba to ba mona ba professionnel nga na ça que émission na bike concert a fali bo mata bo kita ba kombata ekobeta papa simo kimbangu kyanga na yebisinge ekobeta nzambe nanga kana ana nzambe so bondimeli ete nzambe oyo soki bondimeli ete na yebite Congo na sala ke mission na bike concert a fali ekobeta na sala ke prophétie wana pe na chaki to na sala ke mission wana ba moni yango donc na komi muto akofinga donc bokechu aloba bien que ce que ma confesse à la boue mi balé boue ce que tenga mi kaka boue attaque de donc moins ce que moins kaka ce que ça donc bokechu ka ba mona ka mission ngana babani ko finga ngai de T10 o kanga mawati donc babani ko finga ngai donc babani ko finga ngai so tanga bokechu batanga kombo eza o monde tous araboui OK batanga nde tozaka bomoni mutu za ko ba komona yo so moni comment eza na mwase kolinga to tsango likolo tika nga pezali puso zongo tsango boy esali mabe bokecho za bina kombo bokecho na kombo munene ba wandi ko finga ngai ba nazo ba menace na baba wesh donc ba petit na poto ba obenga na ba téléphone to ko beta yo to ko boma yo po émission wana ponga so na lobby esala maka na concert falite kinga epsinga vie ndezo kendele mama tezana pa ngina concert to ya wana to ya ko lukayo ko maki bazo benga ba Londres be mission na ba Canada ba yelanga penda po bali yangai nazo ba menace au sakanate a partir walande esalaki to komena bokechu boye après le leki to bon sala bokechu to bon sinaye mais l'air kaka na si bon Félix ngabi bokechu wa mutu ngai masala ngai azali bazo pouvoir na mboko to ko luka mutu ana poto awa na ebite ba mingite o tu ba na poto awa mutu aya bina utiki na ko tanga na ebite le msu na 10 ba oza de donc mutu to ana poto awa ay ko luka mutu to na poto pour sa famille na ye le losko nga na moni ke le msu di dusumo ke mona pour ngai papa na tika nga pour na bokechu na so na bokechu nga non Elise ngabi yo jamais okende na entourage à Félix Tshisekedi o sala ngo jamais ou ngai ou biso bokechu ko donc bokechu na yeko donc yé pour ngabi bokechu c'est tête ko bokechu tata na ngai donc bokechu pour na yeko donc pour na yé donc pour na yé na za mutu na yé to zélati pouvoir o yazo lukana so ya mkoloni so pour na bokechu pour na yé mais yé perdre ta intérêt général yo ta intérêt na yo parce que biki yo mutu gagner o lobelo ko moi bien et bien to a poto ba musuba poto na kina zo tika bien yé musuba teka ba lupango intérêt na yé musuba leka ba Maroc ba Suède ba Angola intérêt na yé po yawa ba kana ngate yo ko Congo zo bongate pour na intérêt ota intérêt général te chacun ota ga intérêt na yé yango lelo sikoyo olobini na ota intérêt général bokechu maso beta bokana kati na bokechu so na beti yango ezala mabe amutu langa te na ko parce que parce que ba proposer kai intérêt général bokechu ko na atolo on lobisanga na tika opanza jamais mais na yebi bokechu bien aller à mbongo na lobby aller à mbongo il y a pouvoir en place c'est ça ko tchanga balbona mnoko na ite bien ba opposer na lobby na yebi bokechu bien moi bokechu tu moni bokechu a boaka boanga wana to vendre donc bokechu na yebi bien trop bien ko le kabate belé ya on moni na minito yo bokechu a vendre teke poto yaki a na poto muta yaki a te pas vendre ka a vendre ne ka boyete munu sa ka azo luka so pas angindi azo ki oui bokechu bien na yebi donc na yebi ko na linzaka tina suka ya lo sokoko lo yebi bokechu ya bimisikati te na so na bitelo moko omoni soki sosoko ozo bana soki sosoko tanga zena bokechu azala pete soko moni bokechu la nanga soko olibike ngala tele intérêt nanga ye bongo lo waso ya talini
tala omoni pa lo chocho omoni ngate omoni boketu ko omoni yobike ngana tali yanga bon le roi sosuka boka wana asboka ko fele aida bino na komba bon aida komba ko aida bango na aida ba combattant aida ka boketu ye moko et so pa lira te boketu misente we boketu asala ke sobo ya bwaki so asala ka wala ka azali ka pote ma sko boketu bona ningi za wana yo donc juste toi na poto awa mutu yaka mutu na poto awa so to tali aba to tuba na poto awa mutu toi na poto ayaki kaka na ko luka siko yo ko luka bon yebsa na ko nan bon musu kasawa depuis kasafu ba to na poto awa Mobutu na poto awa Kabila na poto awa Félix na poto awa donc ça veut dire que mboka wana ezaka na passe le banana na passe dans banda kala Félix kate so bon là ça Félix c'est kotimoko cravate chemise na tina suka parce que na promesse papa non omoni ngai mama Félix to so ko tango no président Félix Fatima no kenon directement na otala kote ke non promesse yoka tango zo bongisa te faut ba telemela nepselo moko tango yoko bongisa Congo mutasali ka soki 6 mois bono finge déjà aboniko 6 mois tare 3 ans te asali ka 6 mois yoka 3 ans yoka asali ka 6 mois bano finge déjà 6 mois pamba pour Félix mon président Félix kana 6 mois ba raison toke 3 ans yoka au moins li boulot Félix akuta na mon Congo na eza li boulot moko pona okunda ngoko ta ouais pesi vina biso Gimbuta raison olobi to pesa Gimbuta raison ko alobango alobanini alobango avant président Félix aza li boulot moko za mboka na o Mobutu atika déjà pona okunda ngo moni atika Mobutu atika li boulot osala te Kabila Joseph ngaza batu moko basana Kabila président Kabila na otanga bango te na Kamiti Mbola Kabila obongisa Congo na jamais pas ebine Congo te batu vina au proche Kabila la monisco pas les boulots pour salami sous na Congo wana Félix pas bongisa titi neuf parce que yo bien vous en a président vous que président même pour la banzela président ebika nzelo ya tambula ya onde fait la bien o akota bangiringi ba bumbu ay bien Félix ay partout tout en fait ça ebi moni pesa bomi Félix ba Kabila nga bata Kabila moi président Kabila bata Kabila babike Kabila obongisa mboka na te po ebine mboka na te parce que azo type Kabila président Kabila timo ko Félix aye akoti li bulu moko Fati Beton Félix ndinga za moko sa Fati Beton tunanga ne solo moko moni mandoko to ke musika te mandoko manda oyo na be ko suka boy badi basale sale wana FCC cash boye union sikroyo na be ko suka boy ola nanga mais yo na bina batu ba combattant bande ko ngai boka nga bien faisant le ba oyo boko sa no bebe e komaki ba roboma Félix coup d'état Félix a tika ko fate a sa mandani oyo boka nga bien bo tika Félix mandat oyo zo ya ce qui Congo bongi te na mando na yebo ba belé pour mandat oyo c'est aussi non kalaté mais ba promesse toi pesiko bo mo na 2023 a osala ba promesse wana nyonso a réaliser ngo nyabi nyonso moko ozanga te na 2023 la supporter ba gagner na ndako baganga bien parce que bien côté bien donc en 2023 botikla nga Fati Beton a kosala Congo wana boko sepela nango pour ekosala Congo moko na 2023 pour élection 2023 to leka neti ngapi na mito ya on habite na fois dans la calme parce que na lingi bateau o met bateau na zoksek a na bémission na ngale musu ba sepela na ngate pardon pena to za bomoko pour la 2023 na besoin na bino pour na ozana ko merci candidature merci na Benetou Loma salutations en place au Ali tokomi na suka keso mo wa suka ezali pour les musiciens lelo guerre mo ezali bina filé na Fabrigas Maestro comme na bina filé ça les vidéos koseka ex patron na invité oyebi to tonga ko bina filé on le bina salon mo boy to na massa to tonga ki mutu oyebi nga zala kako nga ke ngra na batute tom da pesenga moi 10 na e ata to bebani na okanisa ngo toujours bina filé musique kenda bon te petit ba biso to musique to va na monde ngo banda so que musika eloko beti wana pour na fabrication passe à mutu ba sepela na ngote ki on kumonza mo akufe na kinyi wana aboma bato belé mele akufi liwana e ba betela ke maboko po ba bi mutu so akufi me bina filé tata na yo aboti yo moni tata na yo o ya boti yo o sali wana ko fa mutu so sala ngo na poso conseil
en tant que belle père na yo grand maître na besoin conseil o azolo bano obi na filé et loko sali wana ko sa ngona luengete na plaisir te pour Fabregas na ebité bona beauté pas ça muninga baseka ngo bongo o azolo bano penako naza penda mutu moko lemsu bateau baloba na yo lemsu ba maître bateau ba na poto wa likolo kolo mais o ça grand maître de grand maître conseil na peso bien affilé et loko sali Fabregas na ebité au foot ngo kaka pa nga ite ya prophétie pété et loko sali Fabregas bien affilé et ça la mara jamais yoté ozo bano na mukonza bandalunga déjà na bosenegi pour nazo nga donc ozo no grand maître mukonza bandalunga nga donc nazo ozo bano petit nga obeti lo mo obeti fo okos eloko sali wana na mona kiango ezalaka te osali mabe mo bina filer na plus conseil te base okoseke bongo te papa na ote doit tikali mutakala tutanga ba bible ceux qui pharaon ceux qui batike do ba ba zipike le poto yo tata na yo wa boti yo penda petit nga atako tu musique ke ndaka bongo te oyo te moni oyo ekenda bongo te oke mabe conseil kana plus ngo wana osali mabe mo osala te tunandi bina finali Fabregas abi ba wera ba benga ke ba zeka bazo ba confie ba nini oui yote yo mwana na ye mais ye pe so Fabregas aboiba abia azana posa ba rapport ya ba journaliste mususu te kota na kota te bino ba journaliste na ki moka le bia le kechu ba benga so ba koni fuati parce que musu bazana pe buzo bezana katiti ye pe comme da pesa comme ye kaka Fabregas do tourner les mamans masasa kasi bono bia on ngaza mutamondo ana te ndela mondo sai plateau journaliste eneni miseni ya pesa biso mbongo biso ana derrière ba musicien na ba Patrick Masidi zo mpone faut respect na moza na ngo zo mpone omoni donc c'est ça na éviter soko rolo ba nini to clôturer parce que to comme na biso na suka loba suka penza to clôturer eloko ngana na loba na zongi susu pona lobake nazo senga déjà na opesa conseil mo liboso na bayina nu na waki makam déjà ba musicien na waki déjà que au dialogue na ba combattant mukonzi azalaka te woni ba combattant donc mukonzi azalaka te so so na oyo na 10h 5 muswali binga te donc ndenge zawana lisolo eza souti na bango nandaki Mark Tabo azo benga kuna o nini combattant ko so bosolo mote mais na ngala etu na prophétie que botika ma dialogue wana mais 2022 ba musicien ngam na lobby pour na que ba combattant ma bosa ba musicien le ba carrière ba musicien mais aussi la ta Fabregas et ça olinga un combattant na kini lobby combat pe to bote pour na bosa na ki et le monde na ba lelo awa parce que nandaki ba combattant bino bolingi siko na Congo président obino bokocha do fa za demsu bokechu ou combattant ndenge bo lobby faut ba généraux toi faut ba longwa karabino l'église tout kimbangiste bima mukuna walesa l'église tout fait kangama ba musicien tout il faut ba kombo to la fait kufa donc bino pona bino fo mboka sika donc boye boza bata sika moi papa il sens que bino ba combattre bolingi na nga diriger mboka wana pour na lelo na combattre omoni wera na sona wera moko na memlinga aki wana ana eni moko ba combattre pe sanga bi kamyo tumbola yelanga bokechu na beta ye bokechu pe na ebisaka yo neso ko wera ebisenga za besoin beta yo webisinga non na soye place mo expliquer nga bo soye mine bokechu boyeba ke moto bozo pelisa wana ba combattant donc même bala na bino ba ko futaka yango conseil na pesu na ngwana mais pour le tangi mamba politique ba futa en point ba munda mboka te ba munda mboka te ko kasser batu pardon omoni talaka ni ba JB souverain pese moto wana ngai talaka baza mission ba vana kin bazoko maka misuba ko ba ko kana kin pour moi yeza te ko ba combattant président wera son ngaki na wera na kin moni conseil linga ko relancer ko wera ni mo sakana te oui to bomba te mo be César dikola ba combattant ka oyo moni wana talanga so ko moni guerre osama ba musicien na ba combattant na le salamité ngala sakuna te ngaza italinga ite e ko sala ba guerre moko na le salamate wana conscience ba combattant bo lembisi ata bo lembisi te mais 2022 so bo yokinga ite bon tambula te bo vaka la ndako kombe silie kombe kufi 2022 même bino lelo elenga Congo faut marcher
faut makambuti ba musicien bazali ba salozo ningana bo mais bino bo kasa nyonso na ba salon kota ba mai ba nganda ici là karabino ba combattant mais ata bino te bana bino ba futa on conseil ka ngwana ngai lelo bo finga ngana fingi muto ate pour na besoin to za la bomoko mais bino bo linga bino te yana bike 2022 prophétie na lobi wana ke so bo salon siko te 10 janvier 2022 combat ezokufa na 2022 combat ezokufa na 2022 donc ndenge na lobi wana kasi bo kingai donc on a eu donc na bimsaka pona na fêter pona président pona vienanga mopao na peso mbote vienanga tina zoya to monana po pena vie na soko kotaki bolo ko même nga na ebité lo ni na et on salanga quoi parce que za mutu mo bola mo belé mopao mokonzi donc mon vieux vous avez na biso donc nzambe penes kaka mais ko bo santé na za bezo zo na kamba po opesa moi témoignage donc te dit sorti kana na merci Elenia Congo na boaka tamo batu na ngana yake nango pour on obligé parce que temps c'est comme na souka donc et ça biso moi bien tout loma donc ndenge zawa na pesi mbote pas grand ngana États-Unis na Washington Jean-Charles wala vient nango na landa na pesi mbote na Daro Kindongo le grand producteur Daro Kindongo musique rozonga te yo ebi pe dynamique fret mais c'est Makanda Mutumba Romain fret ya solo ngo wana donc biloko so keyi kuna donc lali pongi donc lala pongi donc ye kuna so ka tindi donc kanga miso Julien Anzi mais c'est le fonctionnaire bala bandalungwa Julien facha libaya pona mabuku mesa to chai poa Julien Anzi na bandalungwa wana za place ya poa bon c'est bandal échanger masanga foi aussi na pesa ki maître Jamos le jeune maître élégant Seblino maître Baz Badibanga wana de bandalunga mbala moko Magouche champion du Congo Guy Micho Wanjo Kadi Kadima maître le Mabé double one maître Ramukuna Boa Shomen Jospin Loango prince du vin Apo Sanlimba moi la papa Simoki Mankangani salon Denis Coiffure na Melin salon Denis Coiffure na choisi le roi mon pote Denis Coiffure tous ensemble Rasta Mamona yo ebi kaka Rasta na njili wano kanga yo ebi donc na ebi te Rasta somo ba to ebi Lipi Kabamba génie automobile maître Kelly Maya Mpunza wana na pesi batu so bote na bosante mama na palais wa yango bakimbangiste tout dimanche bobo ça na prière te to prière chaque jour ce qui to prière ba 15 fois donc bobo ça na prière te il y a midi il y a 12h il y a 15h il y a 20h il y a minuit donc to bobo ça te po to cha Félix Tshisekedi Fati Beton na prière toujours que mboka na 2022 pour tous la mandat là to continuer en 2022 za wana pe kalaté wa bino tous la bakini wana et la pesi excellence o ngai Claude, tous ensemble. Merci Cameroun. Et les Congo, chez na solo, chez Kitoko, na Leli. Evan Tumba Nanvers, merci na Luigi Matona, merci na Benetuloma, salutation et nous sur la Nabiso na Congo. Bozala Beni, Zama Pambo Labino, Dodo.